Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, Banza Songo ya Congo. Est-ce que ça la calme? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Femme Express izali agence ya si o bakutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Nous batu kuzali na Kisasa. So batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusujano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, Bana Mikili, Bana Belgique, Bana Saint-Etienne, Bana France Mobimba. Abi agence ezaka moko. Le Global PM Express. Patrick Malovengi, elle vous a dit une chose à l'île de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà biloko batu kuzali na poto olingi kutinda biloko okela na Afrique na oza kutuna Global Femme Express ezalaka wapi eza esika kukunga te eza bongo na Chateau Rouge soko oye na Chateau Rouge okuti Chateau Rouge otuni numéro 25 ligne na yo bandiku wana okumana Global Femme Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso autour en France, pour la reçu la dénonciation dans un étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la police, nous avons fait le conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien et le dans l'avion. Le team d'un peu à petit colis, va pour l'espèce, et cela va des jours. Et surtout qu'à Wanako, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez que vous avez mis au fouti à Napoto, le salut maramion sur ma kin, la ndenge, il y a mis sur la capoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mono ndenge prestation et les cas qui n'a kin, selon vous nayo. Bandiku, Global Femme Express, ils ont agence ya si, oh bakutia biloko, pe uzia ngo na assurance nyonso. Pour biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez biloko, c'est on a quelque chose qui n'a pas encore. La Merci Bandekouno Sobomesana Kolanda, le king de la presse, Nene Bilokaka. Lelo, tous aussi na hommage, tous à Mikolo Tolan sera hommage à Kulutumba Kimalauka, ou à Tika Kibiso. Mais lelo, nous avons un invité spécial au Yazabongo, Leki à Kulutumba Kimalauka, na kombo ya Serado Maziku, Nzambe Yanjili. Vraiment, pour nous rebanda masolo, nous avons la pesa kambote, na baïne soba sungaka, pe balingaka, Kolanda Mingi, le king de la presse, Balion de la presse, les gens appellent Nambote Pes Bozali. Na pesi 5 étoiles de love, étoiles d'amour, Bambote Pes Bozali. Le véritable diamant noir, José Leumba. Bambote Pes Bozali. Tout ça aussi, na présence de Kinal Maleko na plateau. Peut-être, IEP Azoli la kaka Kulutumba Kimalauka na ndenge na ye. Donc, mon Azoli la Kulutumba Kimalauka na ndenge na ye parce que Kulutumba Kimalauka za moto ayebana ki makasi. Deka na Zoe Sabino. Ayebana ki makasi, donc, nanga bozole kelanga comment na osala ba émission chaque jour pour naï désolé kelanga parce que ça qui vient ngana yeba ki malamu mingi à chaque fois la coup na zai ko kutana naïe il faut la fungola caméra nanga il faut na provoquer ka vient nanga aloba ata ko loba naïe mais il faut na sala ka eloko moka ke po vie aloba yango lelo vraiment tozole la na bino longo hein président Bachala vraiment la participation na yo salinga bien makasi namoni banvoama merci na participation na bino sali bien makasi nazomona venanga tison si azolanda ngai toujours et ça les sengo mingi soko mona bandiko ba olanda yo boisala bien mais pour partager aussi osala bien pour samwe panzana. Alors le loto yambeli bino Serado Maziku Nzambe Yanjili. Bonjour Serado Maziku Nzambe Yanjili. Bonjour Edino Image Panza Sangola Congo. Merci moi faut ba moi makasi po na yebito so kinal mali bazolanda biso azoyo kabiso.
et to ba signal c'est ce que bozo kabiso te po to continuer ma solo ezakale msusu pe au moins la bozo kabiso te mais bozo la ndaka ba image ça la bien te faut boyoka ni to solo là na poko ya lelo alors Maziku nzama njili lelo na plateau na c'est que no ya to lela ya ouais en tout cas plaisir à trop obi que il faut tout ça la makamba boye so tout ça la makamba boye ça pena pas si mingi po ele monsieur ozala pe yo mutali boso pe oleki na plateau pour na kolela ya na yo bon omoni na mokili oui soko loni bénéfice na ngeza la ku farate ya ko lona na ye ndenge ya lona ki oui oyo aningisa pareil yango la bénéfice nango ndenga ke ya tikibiso ya yebi na ete mais yango tozo sala logo parce que oui alonaki donc elingi kolobaki na mokili yeba yango ate osali bolamu ndenge nini ekindaka te etikalaka donc vaut mieux la mokili po sala bolamu mingi po soko osali mabe yo mo ozo reconnaître osala mabe bolamu yango eya ndenge nini c'est bien oyebi ke lelo tozolela kulutu elongo na yo nayebisaki mais namoni bapiesi kaka bapiesi kaka nalobi yo lela kulutu na bapiesi nalobi lelo na ye penza na makambo bapiesi te parce que biso to changer idéologie moi to changer bango plateau ba mona soko pena ke tozolela ya c'est bien donc lelo na ye na makambo bapiesi te lelo na ye na makambo ya viembaki ndenga tiki biso et puis makambo bapiesi na lobela yango sur te na yoka ba conseil makambo ebele donc oyo ayebi ke wana nzamba nchili ayebi ke alataka malamu oyo ayebi pete malamu oyo ayebi ta oda information tamsu pa na yo oyebi non wana nzambe ya nchili ye mutabana wa nzambe lelo banzambe bango anzo babima siko zalaki ni ozako zo kusamite mana bango to zalaika ke bazaika contre yo bon moni eza nango de question contre te parce que nabi ke vient na biso o atiki biso lelo akipe muta elamba bon iya zalaki même au toilette a du costume malati même donc via ça la biso ba surprise côté ba costume baki malauka vient toujours côté propre des fois te vous comprenez oui donc yango monique awa lelo te o lobela pena makamba bilamba te to lobela pena makamba mingi non parce que ça qui muta bilamba aussi oui aya makamba bilamba yango moni ba pese beta mi to o ba benga o ba buka mapango e betami abuka mapango mais mingi to lobela ngote parce que to lobela makamba to lela vie parce que lelo nga mende émission ya sapologie na sala yango soute ba pekisanga vous comprenez ba betela nga pinda cete puis mata na ngai o to solane siko mulele masamba mulele yo kika conseil mulele masamba te baze belé neti ser na nga o na to solane yuntumbo ye des fois te ya vanda na Anthony bongo ve na yo José Wanduka kasi te José Wanduka yana makamu suta on papa wemba azao benga njamba njili bayini badaki mingi vie wana lobino ngana grand prêtre na njili botika petit asali comme pe azo confirmer na ba pièce botika e encore njili batiti po lelo comme njamba njili comme partout oui bien batu tu ba mo wela kombo wana mais ngai kolo kombo na vanda na linga na ngasuko lobate ba welela mais ça la pe malamu mingi soki osale loko mo balandi ça la pe malamu yo dérange gayo non et dérange bon zolanda te et dérange ngate ya no moni na vanda na tike na bango otikira bango mais o ba yembaka batu tu ba yebike muto ba yembaka sika de masiku nzamba njili ezanga soki omoni mutu mususu azwini kombo ya nzambe ezama bete ba petit na nga o ba zo sala fier na kombo na nga soki pe ba mikolo ba vie na nga o ba zo sala kombo o ba zo sala fier na kombo na nga mais pour le moment tozolela ne viembaki tolela viembaki yango yo kolela ina ba chapeau yo vie beaucoup la kufai na yango te bon yo yebinga na mona papa wemba mais il faut le bas loba to solo na bien yo yebiki nga na mona papa wemba si la musique naza afai niko nazaga afai niki ya papa wemba oyo mona zale ko kota na ndaka mama Amazon pe akipe bana papa wemba nyeso tu bayebinga o nazala na koti na ndako bayambinga mais oyo yebi bana mingi yo fandaka na Paris
oyo bapire bana papa bapeti akofela bana papa oyo baza koma na ndako te basukaka libanda ngai na mwana ndako eza neti yo na kata ndako na yo oza na bato omema na ndako na bato otika libanda mais pourquoi maintenant même avant de comme soit na ndako na ye non mutu zuso otalika elongi nozobake no oyo seka ye na ndako mawatu abebisi ndako ngazi ko elongi na baza kobenga oyo elonga catholique mais so batali siko bizaleli ya te kolate lingi koloba te kowadele quand bien oza voyou bongo siko baoyo banda okota na ndako wana te baki bavoyou baki na bilongo bavoyou non omoni eza ndenge nini nde tozalaka boye dino oyebi comportement nanga malgré nalataka oyebi bayembaka oyebi comportement nanga ya bavoyou te nazalaka posé ozo comprendre mwasi bana makambo nyonso posé o comprendre et puis côté famille peut poser o comprendre yo yebi grand frère na moto maître so bato mosusu bayaki na ba grand frère lokola moto maître me baluka makambo nyonso me ngala luka makambo te adrisa moto maître mandiango yo yebi est-ce que maître mandiango na miso zolela ndeni vie penda leli fort ayebisi nga ga bi petit kele sala émission to kolanda mais koloba mingi te makambo bilamba parce que lelo toza na idéologie ya kolela vie mbaki po ser nango nazoyebiso ke pire ser nango oyo tosololi ne yuyuntumu tundi ye aza mwana lemba ye avandaka na ntoni ye mpenza abetaki seta abima ziko oyo ayebi yo te tika ye kaka na position biso toyebi yo topesaka yo respect lobelaka makambo kaka ya vie mbaki kolobelaka ko makambo bilamba te epuis nalobaka mpe makambo bilamba lisusu te. Merci. En tout cas tomoni présence ya lumière isengo na plateau, tomoni aussi les deux anniversaires ya Maya Isengo Whitney. Donc tout à l'heure tokata gâteau pour na ye, tokongula mo champagne pour na ye, mais tout tchonga na kati parce que c'est émission hein. Tozole la vie, mais il faut penser à peine à ndeto tikali hein. Un an de plus ya ndeko na biso Maya Isengo. Maya Isengo na yembela ki mais azalaki te lokola ye comme ça toko sale plaisir pour na un an de plus. Ah merci. Et na moni vene obe Ben Binse ki azolanda yo hein. Oh wa privé ba vieux bezolanda yo na ML Lorraine. Bango bana ba pire donc bango penda soki likampende kwei bango batelemaka donc pas boza bambota trop donc bolanda émission parce que tozala maka vie mbaki parce que vie mbaki ndenge eza wana aza vie moko ezalaki kaka mpona njili te vie mbaki azalaki makambo bana lemba pa vie mbaki atelemi akei tala se dene tant tozalaki na matanga ya asi atula mama na akufaki tozalaki na yo ndenge animaki danger tala vie mais lelo via tiki biso alors tokoki bana lisolo avie na biso via tiki biso ndenge ni po toyebi ke vie alali alamuki te chiko opesa biso na mwa version oyo oyebi take mwana ntango solo bon ezali boye vie ndenge ezalaka kaka na kata ndako po vie azalaki na mwasi nde na bana na ye na ndako vie avandi kaka boye azobenga bakamarade na ye mwasi amoni te en tout cas vie ndenge azosola na bakamarade na ye azalaki fatigue nakende lala ndenge ezalaka kaka ye madame akelala yo otikali nano batelefone vie azosola na bamaster ntango asilisi bon nakende lala nanga ake mpe alali ntango alali pa ekomi na butu ndenge biso ezalaka malili lokola ezalaka 3 na poto vie kolala lali wana fami nalo bon nalamukanaki esala pipi kosuba kwa ntango alamukaki esuba mais asentir vie ndenge alalaki abouge te d'habitude vie soki azalaka soki femme abouge moke ozo comprendre d'habitude vie azalaka soki femme abouge moke vie atalaka mouvement ya femme talaka vie ndenge ayaki voilà vie atalaka mouvement ya femme mais ekomaki na butu wana femme atelemi mais vie mpenza abouge te femme elekelaki mais ntango akesala pipi ntango azongi abi non papa azalaka boye te tikala bouge ye parce que d'habitude azalaka soki ngai nazobouge ye mpe abougaka tala mouvement nanga ozo comprendre mais nde nini afandi silence boye femme mpe na mayele na ye asali neti aningisa vie azobouge te aningisi vie abouge te babengi bakompe nde bayaka wana baya boye bamoni déjà vie na biso azatiki biso déjà. Merci beaucoup comprendre l'émotion na ye vie mbaki malauka na minute oyo aza so na bomo ite eza pasi mingi ko vie na biso oyo tozalaki na ntango nyonso ya pasi mingi sera de magique courage
nayebi ke bana ntango baolanda yo bana Paris baolanda yo edino omoni na oyebisa yoko na njili motema malamu ovi wana azalaki nango basacrifice wana asalaki tokozwa ye te puis na famille na bango nayebi te so bakozwa mutu lokola Mbaki vie Mbaki malauka po vie apart ki motema malamu wana vie me bamusicien tout nde bazali koya wana bavie madili nde batika biso bapapa wemba nde batika biso vie wana azalaki présent ozosentir ke vie donc azosolola kitoko vie jina kia kozolanda yo vie mbota to wana bakolo idéologie vie mbota to nga petit na nzamba njili nazo défendre toujours ndenge tozoloba boye donc vie asali alona kwa moye to néglige kolona na ezate kolona na biso lokola toza tokolobela. Bon, sera dans Maziku Nzamba Njili, en tout cas, tokomo koma na suka émission na biso. Lilobanini pour le banabiso et puis ba programme nous allons pour na enterrement ya vie. Ah, pour enterrement ya vie. Donc nasengi bana njili nyonso. Bon, et là on a répété pour tout ça la maladie awa coronavirus, ba ofana banda ba disu taper bango donc il y a un monde tout banga. Que ce soit musika, téléphone et ça la bien benga famille wana pour courager bango. Bana lema o bandal banan bachuke lomboto. Bolela vie Mbaki adaki vie mo ya mutu nyonso. Mwana njili me azalaki mutu tu o matanga via zanga rate. Yana na seni na ba fête o ba festival ba ni ndenga anniversaire ya mama Isengo with mama Isengo ndenga anniversaire ni ndenge za boto story ya gato. Vie so azalaki. On mona. Si. Ozo la différence. Amikiti saka penza. Amichaka teke ye vie Mbaki. Ya on mo na sengi na public mobima ba na Paris. En tout cas tolela yaya buzo ba ezala te tolela yaya na opesa bino programme n'émission to yapo lokola ba coroner zali na ba pesi biso penda programme ya juste te na ko ba nouvelle ba ngamnye surtout na opesa bino ba programme ndenga intermédiaire salama na oyebisa bino moyena loba mingi ezate ko loba mingi munoko ya obeta mabaku na remercier kaka zela abat ça on peut pesa ba remerciement na to tana no ba Jimen de Paris bazaba na oyo ba ser na biso oyo ba bimisi clip na bango ya sika en tout cas clip na so oyo ki yango lem susi yango ne e osenga ke o ba no kanisela ngo kulutu Mbaki malauka. Merci beaucoup. To senga na régie atira biso na moi atira biso extrêmement bon et ça la biso bien. Alors ya wuli kunda balancer biso no moi et moi eloko wana comme ça to continuer ma solo pour okabona. Merci balandino so boti kolanda clip oyo ya ba Jimen de Paris na epsi bino ba Jimen de Paris bazongi si biso pena na tango ya ba frère Mente ba frère Matou Samuel ba frère Denis Ngonde na kanisi tango ya bino eli kana ngai yango bango babeti voilà eza ngwasu makati na nkolo te mais mo babeti benda rumba kati na nkolo vous comprendre to pesa bango chance en tout cas faut vous s'abonner na chaîne na bango YouTube les Jimen obetika les Jimen de Paris en tout cas au moins la misala na bango vraiment ba tambola pena bien makasi c'est baké bien ndenge to solana bango na dire bango ouais to sengi na ba Jimen en tout cas pour soutenir ba Jimen de Paris. Alors sera dans Maziku to komi na suka ya masolo na biso j'espère mikoleza mwa mingi lokola na to ba programme ya sûreté to ko senga na oleka lisusu poto yeba e oleka ndenge nini. Alors pour la ressource moi bambote na bande koleso balandi biso bazolandi biso na ba oyo ya yo mais kana ko ebisa bango na soko ko sabondi bani. Bon avant na loba et dino s'il vous plaît nambala sima soki na yeko sala émission oui na yebi ke yo pendant sangwa Congo oui bravo bonne chance continuer na musala na mais elo na yebiso ndenge na osala émission ya vie Mbaki oui ko tuna nga makambo ya kolata te parce que naza na souci makati pa ya vie ozo comprendre donc na souci makati pa ya vie po tango zo tuna makambo ya kolata eza lokola naza na souci ya vie ezo kimiso milimo non toza na kata plateau tala vie wana toyebi yo na makambo ya bilamba soki lelo bongwani nga na yebi to ko bongwana eza question wana te te soko bongwana otika makambo oyo ya koloba makambo ya bilamba nga na yebi yango te nga na yambi yo na plateau etake Serado Maziku Nzamba Njili
mutalinga makamba bilamba na yambio na casquette wana après ozali qui aviemba ki malauka oyo kolela vie na yo y a pas de souci mais faut tout na quand même to ko ya ka te maman to tunyo ba mora ke masolo vie faut tout na pe yo monano est-ce que fingi ba na fingi ba tuté na est-ce que tunyo ba question mabe nazande na émotion ya nazotala qualité donc qualité ya yaya yango no moni nazolinga kudu te oyo eza tout est vanité oyo eza rien oyo ndenge eza otana nazalaki kala eza mapango ndenge eza kufa ya kam de chandise yo to so sandaki no déjà te bon omoni nde nayebisaka yo kaka ke totikela basapero baya na ntango ngwanzo barene nga na sapero asolosolo oyo na tia image ya bien na basaper oyo bamontre Rolex saper moko ayate maloba obimisi wana sikoyo eske basaper wana oyo balataka ngwanzo baosepela nango mais oyo ayebi alataka ne ngwanzo talataka ne bilamba ndenge balanda idéologie na nga alataka ne bien akoti na magasin alati bien akobeti na nga bravo alobi ke non nzambe njila ana raison ozo comprendre bon nzambe njili mpona okango ota mingi te en tout cas mwa bambote nayebi koza na molongo ya molai te na obora bato ebele te parce que naza na souci ya vie souci ya vie na mbala nsima nde soki eza émission en dehors ya hommage wana na kobwaka bato ebele lelo nazosepela kaka na bato oyo bazolelisanga ndenge naleli vie mbaki mulele masamba na simo dinganga balelisinga ndenge tozolela vie mbaki parce que bato bazocomprendre te bato bapesinga parole na ndenge nini vie mbaki aza neti monument ya biso na njili ngai bayembanga Serado Maziku Nzamba njili nazopresente njili ozo comprendre makambo mingi ezalaka ya njili na telemaka na lobaka mais oyo ya bamikolo ezalaka vie mbaki ozo comprendre mais sikoyo ntango likambo ekwei bato babengi ngai ya tro balobi mpe mabe balobi yano bozalaka kufi lelo bandone ça fait mal. Oui, bamoni net na abandonné. Yango no moni eloko tozosala ngana yo. Mokili bakomona ngo Venezuela partout. Balobake Serado Maziku bokoselaki makambo abandonné vie mais oyo toza komona asali nini. Ozo comprendre? Yango no moni nazo féliciter vie na ngai avis son signe na vie na nga plaisir, na vie na nga Blaise Soba, les grands zomi na Pilsen na nga Fifi Lolo. Donc moyen aboira bato mingi penza ezate donc edino na suki boye po émotion za mingi na lingi kaka bana njili ba comprendre eloko moko histoire ba changera te nga nazo défendre po na njili na yekola sa bilamba te na yekolo monga bilamba te bolelisanga po na viembaki pardon bana njili bolela viembaki azalaki vie moko ya bien très bien. Donc, moi, là, commentaire, exact, et dis-nous, la subiwana. Merci, Serado Maziku, merci na bandekouné so oyo bazolinga ba soutenir les kanisi o toza nango pona kusala quand même hommage na Kulutumbaki Malauka. Maman la biso Efrazim Vula, merci Pesozali. Venangai José Wanduka, merci Kulutu Magellan. En tout cas, on est ensemble toujours. Tant au comme la point les Kango yango. En tout cas, tu remettre nous toujours au courant. En tout cas, la bonne sanité, excusez-moi de la Katio Maloba. Et puis que même vieux Wanduka, Azam répété, Azam présent dans ma campagne. Et puis que vieux Wanduka, tala signo à ça dans ma campagne, oya vieux bipolita ma koufaki. To salani longo, vous comprenez? Vieux azo se défendre de tout. Puis, dans le boss on a vieux on a été. Parmi comment on a nzamba njitan papa yemba obenga nga bazo fula nga bat bapuya kinga ke kendeka na kombo wana ba vie wanduka pe na kati ozo comprendre vie wana za monima be ya bana njili asali mingi merci monima bana njili asali mingi merci en tout cas à la prochaine hein to kutana au pesa na rendez-vous non to ça la programme merci en tout cas vous avez toujours coaché branché na Panza Sangwa Congo officiel na Edino Bilengi TV on a page officielle pour continuer toujours pour la wana en tout cas tous les liens na motometa adri azolanda ngwa tous les liens na pesi mboti na musika merci ciao yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango Edino
image banza sango ya Congo. Qu'est-ce que ça le cas? Patrick Malovengi, Global Express. Kutu bana ya Afrique esika ya siri bana kutia bilongo na yo izali bongo na Global Express Angola, Brazza, Kinshasa boza na problème oza na besoin tina biloko. Global Express izali agence ya siri oyo bakutia bilongo mpe uzwi yango na assurance nyonso bakifunda nyonso na lokeno na Angola. Wapi Global Express no bato bozali na Kisasa so batili yo biloko awa na Global Express na poto na France awa wana okuzwa yango na Pusutano numéro 9 na Kasavu. bana Guinée, bana Mikili, bana Belgique, bana ZLC